mboka na bango na Rwanda okotia vote na yo otia te na vote turo a défaut vote ngo pe ezala te vote ngo élection ozate soki atie ye moko élection ezati il faut démissionner to ane kaka boye yalo ka biso pene tozo nga Congo soko zano en ordre te ye ba so so maondaku osombe loko nini ataka ministre soto landeli yo ibaki salaki boye toko dilla yo donc dilla toko telemela yo sibo sina pour balanga toko telemela yo tina suka poza Congo ezande Congo de génération en génération peuple congolais a souffert kaka tane to libanda bimaka na kwa o kamangala soki na Belgique na Canada na États-Unis et pour le peuple congolais ça kala boumbu. Merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs de la 3xw.congofrance.com. Merci toujours parce que vous êtes nombreux en train de nous suivre à travers le monde. C'est déjà votre émission Shotsam avec Yannick Wenge, Motonabonkolo, Yannick Wenge. Nabimara pas maté, Yannick Wenge, Nabimi Lelo, malgré santé, ça bien. Mais Nabimi toujours pour l'Europe, ça bien information parce que les 7 c'est les cas qui les 8 déjà tous allés. Masanga Fiso, Abimarambo, Jofis, Abimarambo, Yopo, Eza Koina Mabe, Eza Koina Mabe. Na kitina couloir paraphélie à Zarakite Mwata Morobo. Mais na yé pour nazoyer. Nazo paraphélie à Loba parce que Bosenga Kimini, Bosenga paraphélie à Loba, paraphélie à Zoloba. Pourquoi paraphélie à Okota? Ma santé, ma mboka, mais moi santé pèse avec moi bien, mais psycho paraphélie en forme, puis retour déjà. Ce qui n'a quoi? Couloir paraphélie, bonjour. Bonjour Yannick. Bonne santé paraphélie. Moi bien. Yeah, merci beaucoup paraphélie, bonne santé Marambutu, et donc Ndeni Maramboka, et donc Ndeni. Mais Makamamboka tu sais que j'ai gagné désordre. Et désordre ça makasi. Il fallait pas privilégier na bana mboka ba postuler. Bana mboka ba postuler. Kabila ti lozo beloko mon côté. Batika mboka wana na baki de droit. Baki de droit za bana ya Congo. Combattant abundelaka intérêt personnel à parti moko boyete, combattant abundelaka ndimboka. Tous en a besoin ya état de droit. Tous en a besoin ya démocratie. Soit déjà que beaucoup de choses à la démocratie, mais tous en a besoin de droits. Bana Congo, il faut bénéficier de la banque. Yo ça la banque. À partir de Salama, Mandela beta prison mais Mandela. Monter bana banque tu le vas hôtel mais la biloko mususu. Na makamura ba hôtel mais hôtel melango. Na banda ko ba hôtel ba komi hôtel melango. Parce que baza bana banque yo. Biso za la ka tiers mo ba beta biso xénophobie ba nini. Mais pour mboka na bango, appelle ko bana Congo, ba qui de croix à Congo. État de droit, il faut ça. Pour avec état de droit, yo aux gens ceux qui nationalité, ceux qui burundais, ceux qui ont nationalité, ceux qui belges, ceux qui ont nationalité, ceux qui zambiens, ceux qui nani. Comment on peut postuler dans Mboka Batu? Biloko on se voit na Congo de yango. Biloko to boya na Congo yango yo. Ba dépôt candidature la caméra. A postuler là ndenge nini. Il n'est pas congolais. Soit disant mututo ibe na bala ni ke ba bébé ba ebi. Moïse a retiré des candidatures naïe. Bayebi. Constitution. Constitution Congo Lobiki. Pour être élu président de la République, il faut ça 100% congolais. Basa la bachi goutete. Auto alingasa acheter na Congo. Mutu boka mekache yate. Ngwa mekache te Kabila. Soke sa bache na yo. Yo ebi na talisa au jabor. Nazala no kakaboy. Nazaloka aboy. Okazate au dépôt de candidature pakafela ko lemba. Au dépôt de candidature pakafela ko dossier pour nous. Ngai na oka aboy. Ta kotika la ko lemba ka jamais. Ata batie yo. Oh nan. Otula makambo iso Moïse akotité la Congo. Moïse baza congolais, azali congolais te. So ba boya kota. Na mutu aboyi ya kota. Ala ndela ngambo sambia zwaiti. Pona sambia mboko la bango. So oza congolais te. Ko yako kota makamba Congo te. Ko yako cheko candidature na ote. So oza congolais te. Bolia wa mbongo, boteka mais ni na mboka, boteka tout ya mboka, boteka na mboka. Lelo so ba boyo. Luka kwa musosala. Na Congo lelo to pona bipona pona te. Kurunga kamwe bango bazui bango, batie bango ba otika pe candidature. Et puis bazo imposer akota. Entela kota kotika. Lo kamera kene katiki. Oh nani Moïse va kende batika. Soza Congolais te. Congo za balamboka. Voilà la mboko yu.
na koli la mboko yo na ebina bala mboko nde balela mboka la bango bongale la Congo na ngatendeni ngale la Congo na ngatendeni. Merci beaucoup, mais le lobby les 7 c'est là qui Kabila pour la décision le balika moko soit déposer pouvoir to aluka de faire mais ti lelo suite mon réseau banate parafeli aux bani Kabila aloba te na sina biso déjà émission les cas de jeunesse que Kabila a déjà partant et là on sala ye ayebi loko azoluka te mais mundu ke bana Congo zani kakabu wali partout okende kakabu ti akoloba ko ba kala binote aza déjà partant vous comprendre ayebi ça okende te ayebi muto ko bimisa te Hollande aza déjà partant conseil mon na pesa na peuple congolais na ba sénateur na ba député na ba ministre bazali ba zoba bango nyoso tu bazali ba zoba o député congolais zoba o sénateur congolais zoba o nani congolais zoba donc ba ko vanda te ba sama Kabila kete enough anga vana mboko ba longola président beleti tinga la ka que président ba iso pe ki longwa o longwe alors yo pe ba na parlement loko bino français to ebilo ko loba pe ti ali o tikali na okaka on dit Kabila azoboya ko loba azoboya ko déposer candidature na ye ali bilo pe na ba député na ba zo ba parlementaire na ba sénateur o tikali bilo ka bu botala kaka oboli ambongo intérêt na bino mais boyo ambongo boli ya peuple congolais ko venger nango makambo leka bazo apartheid bakoma calme mais le peuple sud-africain aza ko revendiquer soko za en ordre te na mboko yu soko za en ordre te na mboko yu ba odil na yo yalo ka biso pene tozo nga Congo soko za no en ordre te ye ba so so ma ondaku osombe loko nini ataka ministre soto landeli yo ibaki salaki boy to ko dil na yo donc on dit to ko telemela yo si bo sina pour balanga to ko telemela tina suka poza Congo ezande Congo de génération en génération peuple congolais souffra kak tane to libanda bimaka na kwa o kamangala est-ce que na Belgique na Canada que les États-Unis et pour le peuple congolais ça la boumbu pour le peuple congolais ça la boumbu alors yom to li Congo bongate yom to étranger kende ko voter ko postuler na mboka na bino postuler na mboka na bino ata Kabila landa ndeko na Kagame so noko na yo bokende kuna na mboka na na Rwanda oko tia vote na yo otia te na vote turo a défaut vote on peut ezalati vote on élection zati soki atie moko élection zati il faut démissionner to ane kakabu donc Kabila il faut démissionner. Merci beaucoup Parafeli, merci beaucoup pour comprendre la porte boy belé congolais nyoso za na kanda logo la quadruple charge Maman Adèle Yombo Maman Waliaka na ba autiste aliaka na bana ba bwakama Maman Waliaka na ba gizengi bano ba tanga soyi Maman longola stress na ba maman nyoso ya France o ba bota bana ba défaut mais Maman Adèle Yombo aliaka na bango chaque samedi Fontenay Soubois chaque samedi le 14 Maman Kolia na ba chege Maman ensemble pour une nouvelle république énorme ya mona mboka ndala na peso mbote Maman Adèle Moussala zo sala makitoko bat ba se pe alongo arrivé à Jean-Pierre Bemba na Kinshasa ayepe ayi ko pesa candidature n'a pas eu carte électeur à ça fait mon point de presse tout le monde lelo azongi pour na kwa lisu Congo n'habité moi maloba pour na Jean-Pierre Bemba mais Jean-Pierre Abraham na mboka Jean-Pierre Bemba mona mboka bilomo boye biango boanze mombo boye mbaka boye na ka misere Bemba Jean-Pierre Amona mboka azali na droit amona mboka il fallait postuler amona mboka mais sans amona mboka te quoi postuler te so bana mboka te baleki na Congo ebele bana mboka o baza bana mboka congolais a solo ako voter congolais solo ako voter congolais yo netinga congolais boya leki na voter na Zambia ndenga na congolais na voter na Rwandais na voter na Rwandais loko matata mpono est-ce que ngala ko salonga fa congolais kwa ngai na ko salonga na kela voter so Kabila ti matata mpono na voter matata mpono so Kabila postuler na kela voter Kabila na voter Kabila wana amona mboka te mwana mboka wela ka intérêt ya mboka ko ya te biso tout ba congolais tout ça donc intérêt ya mboka na biso ekokweka te ekokweka nango jamais ata o ketoya tomoni pasi ba partir na mboko yo esali ba mbula na ba mbula ti tata Mandela ayaki asilisi yango pona azali mwana mboka
na bato balandaki respect bana mbuka omote lelo malgré conjoncture mboko ebebi malgré conjoncture mboko ebebi bana mboka baoduma. Pourquoi pas peuple congolais? Pourquoi pas peuple congolais akende azui pena voix na ye akiko pesa étranger au Sénat, au Parlement? Comment voulez-vous besoin de dépôt ma candidature à l'étranger? Comment est-ce que ça va la Congo? Makambo, et ça va la Congo pour Kabila a postulé, a Tchamoutou, donc a PPRD et Koufi, donc ils sont à Congo, ils ont parti à Rwandais. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de PPRD jamais. Message de ma peuple congolais, nous sommes à aussi. PPRD et Koufa. Moi, na Congo, nyonso, votez-moi na mboka. Votez-moi na mboka, ça ndeko no congolais. Pour bana mboka to to deal la bango. O meki boto landi, a koko ba za la kuna. To to deal na yo. O meki boto bia, tata ku no fa na lupango wana. To landa yo. Rwanda yo landa yo. Rwanda yo landa yo. O Zambia yo landa Zambia wapi. O mone na wapi. Mais moi na mboka tout. Ne diabi Yannick aso mona matete. Mais toi ça na matete, ko président. Tishe koko na bino ba oleksa susu. Tata mosi na banga vanda kuna. Tokeli suti kuna. Oko ko ko na njili, toko landa parce que to bana Congo. Tu as besoin d'intérêt à mboka na biso. Tu as besoin d'état de droit. Tu as besoin de démocratie. Soza congolais tisiko do mutuna efungwa mate. Maele na yo esala te. Nde ba balanga use brand. Salsa mutuna. Salsa mutuna yo, votez-moi na mboka. Boya étranger. De tout le bongo. Yo za mboko yo si au Zimbabwe, au Congolais, à quoi président mboko? Jamais. Ah, pour na Congo. Kabila last message à Souka. Voulu ou pas, au déposer te. Toyebi yo te. Na chaka mundu kinoka aboiti. Na memo malembe ti na Souka. Na makila bana Congo ko tangali susu te. On makile tangite na komi no wapi. Na la commission na Souka te. Na memo pe na kanga yo oko kangama. Donc olinga te oko kangama. Na makila bana mboka la ngai oyo bimisa. Olinga te Kabila oko kangama. Na chaka yo mundu kiboy. Tito na to komi ku na Souka te. Okomi ko lemba. Keno postulate. Ozokoka. Le 8. Dernier jour ba dépôt à candidature. Oteni yosaline. Otiki te. Mais ozoluka na yo. Na famille na yo. Na famille ya mwasi na yo. Okolakisa mangwele. Merci beaucoup. Okolakisa mangwele. Oyo zwaka na mama yemo, to zwaka na campus parce ba botaka yo. Okolakisa ngona na famille no kaka boy. Kaka boy. Otuna ngulu. Ah. Merci beaucoup. Bye bye. Ingeta tous les combattants partout dans le monde. Ingeta yango mwana Congo. Fungola matoi, fungola misuna yo. Ko pesa chance na mongu na te. Ingeta toujours. Merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs de la 3w.congofrance.com. C'était là. Paraphélie, na na couloir paraphélie, mutara wa komba na mboko. Donc mutara na komba na kata fou d'ici, mutara boyango azate, wa boyango, yo wana bobenga numéro paraphélie, boyango pa na emoko, mutara bana komba na fou d'ici yo wana paraphélie, na bana songo. Yo ya mapona ye abeti mama sola mboka parce que boluka ke moi trop, yo na auto zoyer couloir paraphélie. Mais merci beaucoup na quadruple brassard. Maman Adèle Yombo. Maman azolesa ba kizengi. Aliaka na bandundu, aliaka na bano ba bwakisa na Paris wana. Le 14 na Fontenay Subois. Maman asalaka réunion moko aliaka sani moko na bano ba bwakama. Maman ya énorme ensemble pour une nouvelle république. Maman sala musala kitoko pour la visibilité énorme. Pe azo sala pour na bana ba bwakama bano ba bwakama baliaka. Ozana mwana na yo azala moins souci trop, moins stress trop. Luka Maman Adèle Yombo, Fontenay Subois, les 14 samedi, chaque samedi, l'heure à Dana Batu. En tout cas, merci beaucoup à tout le Bisso, venant Marcel Ngoïna Dallas, monté Maman Mado. Merci beaucoup à boss José Didi Pouma, merci beaucoup à le président J. Senghor, le président des immigrés Djobou, merci beaucoup à tout. Botala Bisso, mais Barotou na Ngoulou Kaka, Barotou na Ngoulou. Question de ce d'ici là pour tout bien, avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao.